Bobenga bango ba webisa bino ke alobi to teka mabele alobi na biso ke to soutenir un Rwandais qui aime pacifier Congo, c'est du n'importe quoi. Papa dia na sulfu to na zongi selo na nyo maloba matondo lelo biso to kosaka te na kati na radio lisolo pe to yaka na masolo to banga nani akoyi ko bangisa DSV pe nani akoyi ko bangisa ba lisoloa pe ba lisoloise makambu oyo bosalaki ba radio na bino po soki bobimaki ba nkoko na biso ezalaki pona ba idéologie oyo biso to sala to pesa lupemba to pesa nguya bimi mais bolanda ta moi ba idéologie oyo ba grand prêtre soit ya ba leader bokomi kolanda ba idéologie ko finga ya ba parti politique ya ba biloko moko ya pamba oyo ezali ko sala kutu atelengi te nakende nane pa papa na ngai lubajwa na pesa bandeko moi maloba tokeye pa papa na biso lubajwa yo kotela kibiso olandi fichier ya mwanda nsemi reproche to maloba na ezali nini eboto boto papa boza koyeba nga malamu na kimia nyonso mbote na biso nyonso mbote na bana Congo nyonso sika bazali na poto na Amerique na Congo na Russie mbote na bino nyonso kuna na mboka nini oyo ba Corée du Nord na ba Corée du Sud mbote na bino na ba Chine mbote na bino na lobi mbote oyo na tongo parce que ezali mbote ya kopesa bino lo sako te mais ezali mbote parce que miso na bino eza kotala tango miso eza kotala litoi ezali koyoka. Je suis très fier. Naza trop fier parce que bundeli oyo ezako kende bien. Pourquoi? Le monde d'hier ezali sur le monde ya lelo te. Bato bazoko sakana na valeur ya mabele. Bakokutana na mabele. Tozali ba mboka mopaya tozali ko mona nenge bazali ko maltraiter ozui citizenship okomi citizen soki ya mboka Paris soki ya mboka Amsterdam soki ya mboka nini ya Londres oza citizen mais la loi ezali ko considérer yo étranger ozali citizen ya Amérique ou Amérique le posto moindo accent et tona na noko na yo ya anglais na yo mais devant la loi bazui yo étranger vous allez citizen parce qu'il faut voyager au kende la mboka na yo vous allez citizen te pe au côté la bango na makambo na bango ya politique na bango lukuta na ili mtu moko akoloba ke tozana Obama au azali président mais na kokende na koloba mingi te pa ya Obama makambo ya Obama soni na masolo ya se na kati ya ba africain nyonso na ba noir américain awa makambo ya mabe ya donc awa aza mwana bitinda ndenge ba tokomi ko benga ye na milieu ya ba noir mwana bitinda ozomona ici na koloba na ba Congolais nyonso baza koyoka ngai ke Mindele parce que moi je mets ma guerre à moi c'est contre Mindele ba Mindele oyo bazali ko monter bat pour que ba bebisa ma belé na biso pour que ba zwa ma belé ba si ba zwi yango ba si ba zwi ma belé na biso Mindele les Canadiens les Américains quelques Américains ba français ba belge ba allemand bazana usine wana e fandi wana na lac Kivu pembeni kaka wana na côté ya Rwanda ba tongi usine na Rwanda ezozwa mabele na biso richesse na biso na côté ya Congo mutu nyonso azokende kosala signature na Mindele pour koteka mabele ya Congo tala ndenge ezobima yango moko ezolobama yango moko
yango moko ebi yango moko kabnengo na ko tala bango tala lokola bampuku lokola bangombe moko ba meme bazobeta bango ba fimbu na mukongo bazokende lokola bangulu bakanisi ke monde ya lobby ezao ya lelo te tosi tokomi na mabele na bango tozo étudier bango te ba faiblesse na bango la kozonga la kali kamba ba jeune na koloba mikolo nyonso. Merci papa na biso Luba Joie na banzi olingai ko développer sujet na biso ya mokolo mwalelo yo côté biso makamba ba américain na ba fimbo baza komona baza kokende mulongo lokola bangombe bazomonana ezobima. Merci papa na biso Lubaja tolandi intervention na yo pambate Olanda ki fichier oyo na moni commentaire au salité makamba ba américain to bangombe to banini lelo vraiment to tikango mwa mopanzi to zonga na likambu ya message oyo ya vital ya ne mwanda nsemi to le kanano pe papa na biso Zambwana to pesa papa na biso Zambwana maloba eboto. Merci bandeko na banza binoni sombote na baba zolanda ngai tozana temps mingi te ya pokele directement na point ndenge ezaleli nana yebi makaba Kongo te biso nyonso toyebi yango nana yebi pasi ya Kongo te biso nyonso toyebi yango kuna tozana temps wana lisusu te tozana temps ya action il faut ebanda à partir ya oyo nyonso amoni ta koki contribuer na ndenge koki contribuer na chaque 1 mètre carré ya mabele ya Kongo azo action nyonso o eloko nyonso tokozwa yango ndenge bapaster balobaka tata 1 oza nango yaka nango kaka nyonso tout fait nombre donc contribution mutu nyonso tika ezala négligé te babiloko tokomi nango tosangana toyokana tosala groupe na banza ngonga nango eza lisusu te tokende rapidement ko rappeler ete babiloko ya Bukoko oyo qui est promoté par Nemwanda Nsemi ngana kamatanisha na bandeko Bukoko pour des années et des années et des années pe na tiraka conclusion moko. Tout ce qui concerne Bukoko et un enfantillage, et ça ne peut pas nous développer et qu'on peut continuer comme ça dans les colotés. Et tant que distraction Bukoko et ça au Congo, Mboka pe et ça n'en va pas bébé. Donc banen c'est mabiala. Tant na bango ekoki pour peto banarotia mutakalisation na bango pour ba pe misana no batuba ke ne peut raisonner en tête comment et raisonner parce que un mutabukoko a même côté ma devant un mundelete à débattre na yete na bakamo mama kimpamvita tout de Zulu, bako na psota bazai ko tsaka munkumba tubwende tulendo. Ça sont des choses qui vont faire une distraction. Kuna toza na tension bako makambo côté. Dans ya ko bango clairement mais bat ni ba comprendre nga ite bukoko botsa na pembeni ça ne va pas nous avancer. Merci que bande kombala encore azali wana. De kombala ngana ko ya pana yo pour vous dire que semaine passée tanto bandaki émission tozao ke na nzela ya kitoko. Yo mtu yela kiso distraction. Pour dire que na bengi ne mwana nsemi na mbinza kuna na solo ko daba tel biloko na saison de montage soit toyoke la kiyo yo na on pay après quelques heures na sali ba investigation pour 2 jours na banza na solo na papa DSVT na solo pe na ndeko amibushite ngai moko lobby na mega su ko rappeler ba na internet que keba likamanse madiala ya quelque chose qui est caché là derrière yo pe kana ndeko mbala mutali boso reprendre papa jakim te solo ba page auto kanango nense madiala zane kunate. Ça c'est de l'hypocrisie. Oh, eza ko reni na biso nyonso na Congo peta e koki poto bana ko zati ba décision soto yeba. Qu'est-ce que nous allons faire? Décodes de foko yeba été plateforme o bazolo bela awa. Eza na ko la branche ba détailler awa que parmi quand on parle de plateforme na ba o ba yebi que signifie organigramme et nge ba ke awa PDG, awa intel, département finance, département personnel, département nini. Wana en grosso modo. Mais si on a chaque département, par exemple la finance, on a ba comptable, ba huissier, ba inspecteur, donc c'est comme ça où plateforme c'est la branche de caméra, l'une des branches à la plateforme ya kengo wadondo, c'est caméra. Parce que caméra na côté na bango, de yem ta komi ko grouper batata o nyonso bomoni pour ba renforcer ni plateforme ya nani ya caméra. Mais en réalité il y a encore bien d'autres plateformes où ils ont bien dressé tout autour de Kengo Wadondo parce que toutes cette manufacture au Congo, c'est le Parlement. Quand le Parlement congolais n'a pas parlementaire, sénateur, député, des vrais Congolais, déjà sodomisés, Francis Kalombo, tout ça.
yango wana nda oza koyoka plateforme ba monter na ba petits satellites na bango qui sont de vrais Congolais baya ko sa 1600 na bango comment détruire le Congo totalement eza nango déjà détruit Congo nde oza komona plateforme moka toza kotala ya caméra parce que bino bomoni yango lelo yo. Mais moi j'ai vu ça très longtemps qu'il y a trop de petites plateformes à monter. Mais les lotos aura la plateforme où il y a une caméra à monter. Oui, Nensei Madiala azana kati. Pourquoi azana kati azana des intérêts? Intérêt à liboso azako yeba était libération na eto moi mon pepena yako respirer facilement derrière sodomisation soka konzami devant caméra pour caméra a onolobele et pas boss na e pour la protection na e qui est un intérêt privé na e et ça été a commis très pour na peuple congolais. Deuxième intérêt azana yango bato basi mbongo balingi pouvoir balingi pe makamandenge na ndenge. Ce sont des hypocrites. Bayebi na bango ete si caméra doit passer aujourd'hui yepen Nensei Madiala akopema na era di bundi Congo na ye akokoma peut-être libre, peut-être il y a un contrat yengaso na passé wana qui est baza kokosa ye na kotika yo libre au opérer église temple na yo kuna ya bokoko na yo ndengo lingo opérer. Donc moi carte za wana il n'y a rien pour rien. Donc mutu azowela oya ye libenga oya ye protection oya ye mbongo oya ye carrière kwa pina kosilongo lokole pa kabila a réussir voilà akozoki na koteka ka kindumbalisation et pas ya caméra kuna. Et ça sont des choses où okuta même papa Chef Sekedi ndenga za wana azape na batu na ye mais lokola ye kane nanto lobela na radio lisolote to za wana pembeni mais ye baka ke kindumbalisation na kata politique ezalaka mbise ko na côté mai echolaka baza ko yeba ete caméra est là au pouvoir bango ba intérêt personnel na bango na ba activité na bango e kozala assurer sur base ya ba visite bazo sala na kuna ke yo soko komi sala nga boy na lingi boy à condition yo pe ya ko pesa mutakalisation na yo awa comme ça na sodomiser yo et puis komi membre Nensei Madiala quel que soit le cas contrat za na ona caméra eza intérêt personnel na ye na zone civino antenne eboto kulutu sambwana toleki epai ya ndeko na biso keba na kamera olandi biso na kitoko ozana maloba matondo papa nasi bozali ko kanga sika bozali kuna na kimia nyonso tu. Okay, matondo lisusu bon na ndenge outi ko lakisa biso ba message ya mwana nteme na polele mutakala nyonso tu lokola tozali na école la vérité polele tokobimisa polele ezalaki nazo se rappeler que na jour to salaka marche auto awa na Corée to lakisaka ba image na biso na nini na Congo Mikili et puis ezalaka dani Vital Kamerhe abana ko sala ba tourner tozana batu moko boye mutu moko boye azalewa atangaka wa boye asalaka ba makambo ebela boye si toyebi te soki ndeko na biso akatani na banzi ndeko na biso azali koyoka te soko azali koyoka biso meka kobongisa ndeko azali koloba me azali kobima te na banzi ezalaki problème ya connexion to nini ndeko azali ko lokobima azali kobima te. Merci to lekani epai ya papa na biso oyo to lobi papa na biso odom pambu mpamba te ye mtakotaki toza kolanda ordre mpe tokokende na bandeko misusu eboto toyebi te papa na biso odom pambu soko azali koyoka biso. Même chose. Tomoni papa na biso azali koyoka biso te tokei na lombango esika ya papa na biso chancelier soko azali koyoka biso. Na banzi bandeko bazali koyoka te esika oyo bandeko vraiment bazali koyoka biso te tolekana na mwalo yembo mwa moke kuna esika oyo toko Nwankewa Bona Congo Baloba Mamonango mafuila kuntima Kasingai nazali nkewa mamonankewa mafuila kunganda Oza zoba Zobe Yuma Kongoleya Oza zoba Babe Mbenozo Oza zoba Babe Merci na bandeko tozongi lisusu epai ya papa na biso keba na kamera ozana maloba
nayebi te soki bandeko bozali koyoka ou bien bozali koyoka te. Sans plus tarder tomoni ndeko na biso azali koyoka na te tokei na epai ya papa na biso Odon Mpambo. Na banzi topesi papa na biso Odon Mpambo maloba mpamba te toyebi te soko ozali koyoka biso te. Ya solo toleki epai ya pasteur Guy Roger Mutetale topesi yo maloba. Na banzi esika oyo tozali komona ke mwa nkokoso esili kozala na kati na bandeko nyonso. Bango tuba meme, bango tuba du, bango tuba yuma, bango tuba tu. Mbuku na shomo bimba tu, na kutu moko, bango tu miso flua la kelele, nino komine nebe makelele, bongo nika, tono bide, moko mbinga zoti. Mana moke, ayibaye, ashinaye, akange no plage, na mbokane, azomonane, mego yumase, kobangande, atakutu kogango ya gangate, niwa memete, gobeta bo masakrale late, dinira milimo suyime, atako suko suye, bana makutu kutu bien, wapi ba genero, ba komando, totela carrière, na tanga mokutu, wapi binongo, mote sopela na kongo, lingi mukila, bana ba mama sopela me kongola, sotangisa makila, jour au nuit, lobo banda be wapi ba leader, ba porte-parole, ba patriote, congolenzo kozano mwako ba, ibanga banga yuma, ozo se la Jésus, monuda akitana arma ba ange, aya akobunde tumbano. Merci, ya solo bandeko ndeko nyonso akote libiso na nzela ya singa akanga Skype na ye micro na ye pamba te topesi maloba lolenge nyonso tu na yebite confusion e ndengeni tokeye pe papa na biso keba na kamera topesi yo maloba. Ok, matondo mingi papa nazazi bozali koyoka nga na minute obo malamu toza koyoka yo. Ok, matondo bon ndenge na bana kolobakia ndenge nani Vital Camera yaki awa pona koluka ko diaboliser batu me muto ayaki o azalaki en tête ke koya ko diaboliser biso ba congolais o to salaki ba marche to timbelaki nyonso to wana to ebisaki epe polele loka to za bata polele a partir wana yesiko aebisaki biso ke yendenga zali wana bon azali kokota kaka na mouvement na ye pona asala nini akende soit azwa pouvoir kuna likolo na biso toyebisie yo politique oyebi yango te oye ko banda yango kaka donc na minute obo est-ce que yo kokoka moto a travailler na Mobutu na bata wana nyonso to wana boaza na experience nyonso to wana toyebisie il faut kosala keba soki yo kende yo moko biso to boyi to bendi nzoto ndenge pe namoni message ya papa mwana ntembi pe ndenga ekoloba boye. Donc nazomona baza bango nyonso tu kaka na stratégie moko wana ya ko diaboliser peuple pona kozwa pouvoir nyonso tu pe ya kopesa epai ya allo toza koyoka yo papa na biso. nalobi ke azali kozwa pouvoir wana pona kokende kopesa nyonso tu epa kanambe pona na minute ndenge tozali abwe toza koloba boye donc nakoloba lobby dans 2 jours abwe tokomona président na biso oyo ya Corée du Sud abwe azozala kuna na kini na asi soki bato baza pe branché na minute bilili ya kini kuna bakoyoka pe ba message wana nyonso tu matondo na soki nanu wana na minute obwe. Merci papa na biso to mekanan kozwa ndeko oya koteli biso Serge Mosele toyoka ye nanu mpamba te makomi na ya komi na ebite soki azali na biso na banzi akatani mpamba te kobenga pe mosika tokei nanu pe papa na biso Odon Mpambo topesa ye maloba na ebite papa na biso Odon Mpambo na pesio maloba plusieurs fois soko zali koyoka biso ou bien ozali koyoka te. Akataki déjà. Nayoki DSV. Merci to pesio maloba. OK, na pesi bande konyo soboleke belé na conférence bambota trop. DSV mbote na boto na mère Solange na loba boye. Oyebi naza na regret moko ya munene na kata mutema na ngai pourquoi? Na loba na bino un jour, na bana bino ngabi soki to kolanda ka mamba ba religion oyo.
et Tumba Congo il faut changer sens na yango. Je pense que tout garde toujours affiché hein. Oui, ba place autour au Kenya place autoroute. Je pense que les Kamboya ba religion oyo ba biloko ebele salama na kati ya radio ba débat ebele prophète Kimbangu molimo santu boyina boy to solo na bata Kimbangiste ba Kimbangiste pardon débat nesi là. Mais oboni ba foi ya batu Congolais za mutu moko oboni lito nani DSV lito e baby ngala zo sabino ke lito za ko be banani mo na nifo moko bondi même pas surtout sur la religion to tchana mitu ya batu abalo ba pasteur hein non to lokate mutaya contredire batu soki mtasali mabe pourquoi pas boya kaka na komi kitsanyo so bi que non je pense que zali erreur kotoye bandengeni ni to komeka ko reprocher ye pour a changer mais bino mo vani na religion le bozo mutu moko bo nzamba sala beaucoup plus importance pour na ba makilo etanga même temps ba bomaki batu na ba Congo donc ça veut dire que famille kutu ya ye batusha yango te batu musu bakufa na place na ye olaza na sima ya makila wana alo ba quelque chose lelo o ba ke ku kondima camera oyibi na yebite oyibi loko yo bate bele ba banda liti na ko comprendre pourquoi basuka na corruption na ko comprendre ba Congolais nde ba vivre sikope na makambo to mona ba radio tala soki politique ko ezaki lo moya sika pa na biso to mingana ko tika ngo soki wa kokina ita tiki parce que mamba boye ko pesa soni même na autres senti maturité politique eza même pas na batu eloko mabe ba kondana rango eti ko bana batu non eloko mwana zo mona ke mbo asali kaka na ndaku na tapi yoki ko bana mwana non eza kaka te eza gâteau ça veut dire que simba mwana simba na maboka longola na maboko eloko ezo sala meya yango wana non mes frères toyoki eloko eleki na yoki ndeko na ngai na bosani kombo aleki alobi nde bataka ki elobi na radio mais pourquoi Congolais nga ko vérifier na information ti soki mutazo leka na radio yaka na ndoba na ndeko est-ce que information jango wapi ça reste à vérifier obo mela mbondo wana ana bana na ye ana famille na ye en plus ataza baba debt ya buduja ko ba ko za ba kotika ko engager binonyo sauter bozo pouvoir soki aleki jamais yelo kwa ndenge biso to boy ataki ziami nango na église na ye akenda kuna koma député est-ce que batutu ba pemela kiziamina bokoza na souci ba Congolais te ti wap to ko marcher na bassesse ba mako ngana komi ko yoka o isa bassesse bolimbisa mpo na meza bassesse ngana na chrétien soki un pasteur asali ma BDCV je lui condamne directement asali ma B isa ma B pour ayoka ngoye moko se reprocher toana ba nzambe tawa mutu moko amukira ko tika ko nzambe mutu azati pe mutu moko amukira ko tika ko na pouvoir ko leka mutu na spiritualité nzamba pesi batazati ou ça la spiritualité na ndemo mabe ou bien ça la spiritualité na ndemo malamu to yebi mama mutu to yebi na biso spiritualité ni steza ya bien te biso to ko adopter bien ko zo facilement na lobi ni mutu te na koneli mutu te o amona ke spiritualité na o sa na ndemo mabe akina so na ndemo mabe o monika simba mana nzambe asala likona se avant na nzamba asala likona se mais pona makila ya Congolais ça est comme ko pesa soni franchement biso ba politicien te to ba combattant te to ba na Congo makileza ko donc ils ont ko couler na veine mais DSV regret penable misanga eza makasi na ba réaction soki ndeko na biso to ko loba ke bataka ki lobby et le lobby ba preuve ezali regret total. Alors pour terminer na baboy botika na ko sakana na kombo ya ba femme violée botika ko sakana ba kombo yani Congolais tout alingi intérêt ya yemoko personnel ils ont monana DSV un Congolais tout alingi intérêt na ye personnel. Alors na lobani na comme kota na comme ko seka na comme ko comprendre pourquoi monsieur abandaka bien bazui corruption DSV yo kasi ndeto marcher ensemble boy batu monsieur apesi ba vie na ba armée tungulu ba kufi moi si armée tungulu tikali na lita zo continuer ko za idéologie ya mobile na ye ayo kama kamba boy zo sala mapona profit na ngamoko na kei na zui na nga na pesi ba voix koto na suti mutu mususu question mark ya munene point d'interrogation alors ça lani so il va bende va laisser 50 000 naï mais vaut mieux que tu joignes 50 000 parce que tout le Congolais va comme ko sakana na Congo comme le roi un petit passoire moko boye oye
soko zui chance na yo soki wabi ba corrompre OK na na ndenge na yo après ba tout ça sala no ba liti ba kufa pona famille no ba tika famille na ba non zo bazati s'il vous plaît zo bazati na lo bango lelo na haine moko impossible na chrétien na tinda ba na haine mais haine ngana na ngo yali haine ya ba politiciens nyo sa ko ba immature wana na lobby yango parce que na remarqué yango na fini mutu te ba bazala immature so ba na maturité politique mais to sur makambo te kaka bolanda bibino mo na parlement makambo yo mwanda sen ye mo alobaki bozona ba fichier bozong saka yango na yanga ba ka radio du solo papa ko kufa te ko zalaka ata ba ndoki ba na soir ba ko combattre ba ozwa te bozona ba fichier bo garda bozong sa ba fichier mo aloba na parlement botala makamba sala déclaration par rapport ya mutu azana mboka par rapport ya mutu ndeko ko kamba parlement wana alelelo mutu anga ye akomi na sima ko lécher ba pied ya mutu mais non s'il vous plaît. Et boto papa na biso vraiment tozali na mawa regret trop tokende pa papa na biso mbala nkomi nde to pesi chancelier maloba papa na biso mbala nkomi to pesio maloba olandi mokonzi na yo soki spirituel molimo oyo molimo na yo makambo oyo alobi toyoka yo matondo na opesanga maloba na pesi bato nyonso mbote baa na émission na pesi pe na yo moko koloma solango malgré tout se contredire obi yo finga gate mais quelque part o fingi bato wasu yo moko mo protéger mutu moko loko lobi to korijaka lem sunde kwa obunga yango pe na ebisi yo muke o fingi bato mbala mususu bato bafinga ki mutamande fu boye lelo yo moko fingi alors pona problème on koloba boye na yo ki discours yo tie mbala musu tango likamwane yaki ngape na lukaki yango na monaki ngai mutu na bengaki parce que na ebi media eza nini ndenge moko to uta ko condamner ba Marc Tabu awa na makambo bazolobela baza ko interviewer ba combattant alors media moto ayebi media te eza mbeli na o regretter et kozala bien ndenge bino bozana ba radio ole biso to lukaka poto ya ko informer bino moko bo lukaka batu wana place bazali bo bengaka bango bo tunaka parce que eza musalo yo poni ko sala kozela mutu wana ya veriote yo pe benga ye contacter ye interviewer eta 2-3 minutes oye na message ole ya kozela muninga tie yo zu muninga wana zu yango oyebite tozo mona lelo ba Libi makambo ezo sala nde bitumba wana ezo kendeza media soki totali ndenge ba Rwanda ba komanga na Kinshasa eza media alors siko se tozolo baboye na moment o tozaboye oyebi combien de fois tozo boma bato oyebi combien de fois tozo bebisa entre parenthèses na point oyo ngana landi muke discours wana takutse na matai na ngombango ya campiste na landi muke discours wana na moni pa batangi kombo ya Vital Kamerhe te ndenge papa na ngai Des Volobaki batangi kombo ya to supporter Vital Kamerhe mais na yoki to supporter Mutakivu mais quelque part na mona pe Mutakivu moko osa propagande na ebite soka za vrai Mutakivu mais ndenge na mona ki ye wana na misu na ngai apparemment mutu wana aza mutu ya Kivu mais soki totali na misu abatu misato mine na kanisi tokoyeba soka za Mutakivu to Mutakivu te Vital Kamerhe vous croyez que mwanante me evite kaza Rwanda na tindeli bino mwanini wana botala bo evite ke mwanante me evite kaza Rwanda ayebi makambo wana nyoso makambo mususu oyo papa na biso Tshisekedi azokoka koloba te oyo tozomeka otelemela biso bato tozapa bango bazate tozo telemela mais bango bato baza bayebi nde ba balansango babi mwana mukeso asimi mbeli babenda na makasi te luka stratégie ozelango alors tango tozo divulguer ba message oyo to yeba ke bato bele bazolanda yango et puis toko bouger mituna bango bako yeba sur te place ni ba okende et logo ni ba osala c'est à ce moment là et pas renard azaka fromage donc to yeba ni to loba ngana o condamner bato ya ba radio Kapi et ezwaki na source oui a publié peut-être a publié pour azwa ba retour bon to sala ba analyse là-dessus to ba sala ba analyse to ba forum biloko ndengwana alors même radio Kapi lokola radio ezalaka neutre il fallait peluka et benga
na base ya BDM ba tout na bango ba interviewer bango après tout y a tout comparer parce que moment eza très dangereux, très délicate. Omoni ole ya kozwa oyo zui na ba chaîne na mindele boyebi combien de fois mindele ba yimba konza biso ole ya kozwa parce que Kabila ye moko aza mundele ndombe Kabila ye moko mindele bato bazo supporter ye ba yebelo oni bakoko sala po ba sala ba manigance dernièrement nazwaki mususu o batie pe vie Kabila na makambo ya INC ya Kamere et vie Tshisekedi na makambo ya INC batie makambo ya Nemwarantse na makambo ya INC o ya lobaki soki akosala akokota na plateforme akoluka plateforme o ezo vimba et non pas plateforme o ezo konda waneza l'ICC. Alors, développant au comprendre l'ingalo bani là-dessus. Omoni, naza pour ton ninte, mengana ko senga na yo DSV, yo mto sangisi batu. Awa, il avait fallu au luka moyen, au contacter, ne mwanante, parce que journaliste azalakana, fongola ya ba porte ya bandaku nyoso. Abeta ka porte na sine a respect, mais a kotaka na ndaku nyoso, nenge mutu nyoso ako kotate. Journaliste a kotaka. Alors, il fallait yo bête à porte kuna que ozwa sujet quelque part oye o exposer tout ça la débat nango. Alors na débat oyo eza mabete eza bien mais combien de fois débat oyo e ko bouger mitou ya batu batika le pe sans position et puis ba biso gâteau ba kenango. Combien de fois omoni na po ona il faut toyeba défaut eza yango wana na meka ko e loko nyonso pona sala yango surtout eza politique eza très dangereux. Nakanisi to monaka deux équipes ezobeta na terrain tant baza na kata terrain ba binemi mais loko baza binemi yo kotele manaka na binote il faut que na kan adverse pour que nous retia bikuna soko telemi na kana bino bino wana ezaka na bango tozobeta contre bango wana ezaka na bango ngana ozana kana na biso bango baza na kana biso quand est-ce que vous remarquez et vous avez difficile alors ngana osenga na yo DSV luka moyen luka ba numéro benga batuana interviewer bango et puis zonga kolukate mutu asalela yo liaison non ngai na lek intermédiaire pourquoi yomo kende pa ya batuana po biloko e bando créer ba polémique tozolo ba awa sujet oyo yenango eza sujet politique eza sujet ya spiritualité eza politique parce que ngai na politique boyebi na spiritualité naza croyant africain omoni eza sujet politique alors na sujet politique oyo ndeni bozo kota makambo spiritualité alors tant bo kota makambo spiritualité et ko simbate to ko bima na sujet to ko kota na makambo nyosu et comme insulte comme makambo mabe d'où à la fin to ko récolter le côté to na sujet o eza politique éclaircir biso situation eza boza au contraire biso te mutoya na débat pour to éclaircir DSV to radio radio plutôt DSVT I'm sorry bolimbisi mukende na otanga komona yo radio lisolo mais radio lisolo muteko yela biso basango oyo essaie filtrer omoni tango ezo pesa biso ezo sala ke tozu un plus to et yena sango oyo ezu eza brit et tiango wana et après et yena sango oyo eza filtré tala réalité ya likambu yango to mona ka ba français ba européen bazo ke en Afrique bazo pesa bino biloko olea soit disant baza ko aider bino kaka bango moko na biloko olea na minduki bazo bunisa bino tozo mona yango moment tozali nani a éviter tout le monde a évité to na moment trop dangereux tout le monde a évité to na moment moko auto ko sazardete alors na biloko auto sala tozo sala campagne ya Kanambe tozo sala campagne ya nani pona ngai na oyebisa oboye ne mwana ntemi na BDM et coquille jamais pour supporter Kamere parce que position ya Kamere et tout ça ko bani ata soki oza aveugle ata soki oza sourd na misu tango zo mona okoyeba position ya Kamere eza nini. Alors, mutu soki a poussani pene wana to sala mo attention ole ya koloba ko décourager batu enfin que ba récupérer biso atandamba gâteau auto tikali nango parce que na koloba ya batu e ko décourager. Papa Zambo na lobi ngai na lobaki oui c'est vrai biso tout okali makambo ngo ça nous a choqué
na kokai ko fanda te il faut na vérifier panani parce que biso nyoto za libanda na ko benga na source na ko tuna ba expliquer nga eloko nyonso o elekaki parce que mwana ntemi soka kendaka na parlement azako ke na parlement azako kende tant que président national ya BDM azako kende tant que chef spirituel ya BDKT balobaki na ya pona biloko mibale mwana ntemi akendaki na conférence ya papa na ya IDPS tango akendaki na conférence ya IDPS makambo elekaki te toyokana ki bien mais ndenge moko pe kamere batie président ya parlement tolinga te eza bongo tofinga kakanambe tofinga ka ndenge tu mais pas reconnaître le président. Merci papa Nabiso Mbala komi bandeko bazali vraiment ebele ozu miniti ebele tokozonga na yo lisusu bobo meseno pamba te bandeko bazali kokota tokende merci zwa maloba parce que totikeli au moins tangu mingi OK prompte loba totikeli yo lokola ndaku atambala sima papa na biso loba ta 2 minutes pamba te biso to respectaka batu pamba te tomoni ozozongela mwa makambu yango tolingaki topesa mutu pozwa mwa idée esprit ya bankoko ba souffler yo te problème te atangana mutu ndaku moni atambala sima na ozwa. Merci papa na biso zala na biso vraiment esprit bankoko et souffler yo mpamba te chef na bango molimo santo ya bankoko ye alingi ko soutenir batu ya Kivu bazali na ba pays frontalier comme ça bango nde bakoyeba vraiment sécurité à Congo bango nde bakozala bien côté wana papa na biso chancelier Olandi discours wana na information wana Olandi on a kimia nyoso to oya yo maloba eboto. Merci mingi papa DSV ko pesanga maloba poko lelo na la niba ndeko nyonso balobi bon pour ne pas être tribaliste pardon ou régionaliste ngai naza mu Congo par rapport ya oeleka ki na ba Congo. Moi je crois que les Mwandansemi prise de position na yowana la moindre des choses, il fallait que ça là c'est terre par rapport il y a autre vivant qui n'a pas Congo au gouvernement en place c'est ça là qui donner ou proposer président Moko Aoutana Est pour sécuriser les Congo. Moi je ne vois pas les Congo comme Mboka Moko ou Koko zala dirigé par des tribus ou leader Moko ou Bakoko Outagiste dans la région. Pourquoi? Parce que là-bas, ça ne va pas. Mais ce qui lobby, les lobbies appellent Mouta Kivu à diriger parce que Kuna Mobulo Yali. Tant Mobulo Rokende, par exemple, na Ozaïr Kuna. Parce que bon, Lukasu Mouta Ozaïr a comme présent pour sécuriser Kuna. Et après demain, tant Mobulo ko 4 saisons na bas Congo, ou soit na Kwemoko ya République, Bako Luka Mouta rejoindre, bah tu es présent pour sécuriser Niniwana. Moi, je crois que c'est un discours, passez-moi le terme, irresponsable. Nathan Otoza na Otozo Luka, ba leader te, Oyo, ba koki, koya ko di service. Et ça, problème ba idée, gouvernance moko ezala vraiment un makasi de façon à ce que, peu importe la personne Oyo a kozwa tête ya mboka, mais à unifier les Congo, à sécuriser les Congo. Ce qui te met on a je suis tout à fait d'accord na papa Mbalankomi à Tangi Kombo Vital Kamere était na Mnokonae, mais quand il cite un candidat du Kivu, bon, ça laisse à soupçonner que Koko ke na sens wana, mais je suis tout à fait d'accord na que à Tangi Kombo anate, mais pour mon amour mukema ba penser naé, ce que moi j'ai à condamner c'est ça, c'est le régionalisme. Les lois qui ont ça mobulu kuna na Katanga. Tangu mobulu ko bima na Katanga kuna partition mboke salami. Est-ce que les Mwandansemi à côté le malo ba ke no ba pesa ba chabien bo konzi parce que kuna trouble yali. Cette manière de voir les choses na zomo na ngweza vraiment na sagesse mingité. Donc tout est vrai à ce que biso ba Congolais tous ont conscience ya mboka la sécurité du Congo il faut ewuta
non seulement na un Congolais où est conscient na danger où est na minute oyo et puis ba danger où est gueté mboka ya balkanisation. Moi je crois que koko zala mo muke ba repère oyo Syria ngonde akoki komeka un peu ko créer une administration forte de façon à ce que le Congo ait retrouvé sa grandeur. Les choix des personnes par rapport à leur région, on a déplacé. Voilà la méga un peu que loko la tangi comme Vital Kamerhe était dans mon je ne sais vraiment pas commenter na Sansouana. Merci beaucoup. Merci Papa Nabiso chancelier tous les Kananano et Papa Nabiso Kadima Kalamba topesa. Allô. Oui, tout ça. Voilà na malamu siko na radio. Na kimia. Ok, merci papa Diana. Na pesi batinyo sombote na radio Lisolo. Na auto on a fait réaction ya papa chancelier. En tout cas, naza un peu côté nae. Mais même si ne mwandansemi atanga ki kombo ya Vital Kamerhe na munoko na été, mais ezalaki na kati ya manifestation ya association balinko sala pona soutien ya Vital Kamerhe comme président. Merci. C'est-à-dire indirectement, ouais, c'est-à-dire indirectement, attends qui combo ya Vital Kamerhe. Bon, pour réagir à ce sujet à l'élo, il faut aussi comprendre que pourquoi Tshisekedi pe azoboya, on a coché moi parenthèse mouké, pourquoi Tshisekedi azoboya kotanga combo koloba ki Kabila za Rwandais? Pourquoi? Parce que Tshisekedi est un politicien. A signé qui accord il y a Sun City où on est pour reconnaître Kabila comme étant président. Et lui, connaissant tout ça, que Kabila était rwandais, a signé qui accord Rwanda, et l'élo jamais que Kabila za rwandais. Parce que soit le Kabila za rwandais, bah biso de côté le matourne, ok, yo qui bien que Kabila za qui rwandais, pourquoi au signé qui accord Rwanda à Sun City? Donc il y a un zobanga kotanga expressement que Kabila za rwandais pour batuba yo yele sous ba critique mususu. Wana kangi parenthèse wana. Pona ni mwandansemi, il faut que avant de juger mutu, il faut que tu aies un homme passé nae. Ni mwandansemi, c'est un homme tribal. Après qui abandonne biloko ni a bundu dia Congo wana comme étant tribal pona ko zoaba intérêt ya ba peuple Congo ya Congo central. Ni mwandansemi azoluka intérêt ya peuple congolais en généralité. Faut tout comprendre le quoi. Tant que forcé ba sali ba massacre kuna Kabila sali ba massacre na ba Congo ni ba forcé à ça la partie politique ndi alo mona mouvement na ya bundu dia Congo comme na BDM mais histoire na yewana ya ku intérêt ya peuple Congo azalaka nango toujours donc musisa wana ko kolongwa jamais ce qu'on l'a dit intervention na ye na parlement tant ba tunenge ba question pour na massacre ya nani ya ba Congo na so la intervention na bien okoyo kaneta zo expliquer idéologie na azo ba que biso tozo lité pour na intérêt ya ba peuple Congo. Pourquoi batu bakouta na Katanga, batu bakouta na Kasai, batu na province orientale, baya na ba Congo ko sala musala, ba futi bango mbongo alors que le peuple la biso ya ba Congo bazo souffrir. Donc c'est un homme qui lutte pour l'intérêt tribal et non pas pour l'intérêt général. Ce n'est que normal lelo aya kolobaki Vital Kamerhe ndem toko kosilisa makambozo le kanakivu parce que pour lui ce qui l'intéresse c'est le bas Congo, c'est le peuple Congo, le Congo central. Donc on mususu wana etali bango. Soko pour landi pe ba écrit na yem na tanga pe livre na yem mususu wa zolobela sur amphithéose du Mwanda na tanga livre ne wana. Donc au monde que idée na yeza toujours centré na peuple ya Congo central. Donc yango wana pe okomona azana difficulté à cause de la partie à Tshisekedi. Pourquoi? Parce que Tshisekedi a lutté pour l'intérêt congolais. Yamwana Diomi Ndongala ou azamutupe ya ba Congo. Azape membre effectif ya dynamique aux soutenir Tshisekedi et que yé na Diomi Ndongala basala toujours un peu na problème. Yamwana amoni que intérêt na ozala sacrifier soit que directement ko supporter Tshisekedi. Yamwana qui pas Kamerhe. Ce n'est que normal, c'est un politicien donc azoluka positionnement. Même chose sali lelo, et la même chose Tshisekedi da salaka tangu lumumba bakabona na Kalonji. Tshisekedi akendaki pas Kalonji, pourquoi? Parce que Kalonji azaki mutu na bango ya Kasai. Lumumba pe bien sûr azaki mutu Kasai, même Lumumba azaki muluba te.
Tshisekedi n'est pas Kalonji pour se retrouver, il y a tant qu'on peut pas Kalonji pour se retrouver le gouvernement à Mobutu. Ce n'est que normal. En tout cas, merci Papa Diana. Merci Papa Nabiso, vraiment oyebi ko pasola mpoke mpambate okoti et pa ba professionnalisme tokende esika oyo yande konabiso grand professionnel oyo na cadre ba masolo tozonga nanu pa ami Bushiri olandi bande kona yo na makambu oyo ne mwanda ntemi tolongola kombo wana Papa Nabiso Zambwana mutayebaka kombo na ebienga po nalinga kokende na bazamba te mwanda ntemi yo pasola nanu mpoke bandeko oyo balanda sima toyeba kopesa bandeko na biso maloba Bushiri maloba epai na yo. Matondo mingi Papa Diana Sulufutu. Et ça passe, hein, aux Kamba, plus de dizaines de personnes, Bazo Kota, Bazo Bima, en tout cas, merci beaucoup. Nandenge a tant de paroles, aux partagé na batu. En tout cas, mingi ezalaki ya goloba, nazana ba papier awa, mi balé misa tu na préparé qui, hein, parce que on ça l'émission ensemble, mais le quoi la batu baza na kati, baza penza enthousiaste, baza na courage, wana ya couper sa parole, ce n'est pas grave. Tu peux reporter la fois prochaine, hein, tu peux bandeko ça rappelle bien. Nazo ka bandeko nde ba pesa ba point de vue na bango, contrairement à ba information et belé on a préparé qui comme d'habitude pour tout ça la vraiment émission Bisomi Balé. Tu peux reporter en prochainement. Merci. Na bande. Pardon? Ozana maloba. Oui, merci. Na o tozali koloba na poko elelo bandeko na ngai na lingi na loba na bino kaka merci. Merci mingi na intervention au bozo sala parce que makambo tozo vivre oyo combat oyo un élément majeur. Oyo sala ke combat tozo gagner te ezali likambo etali lokuta. Tozo kosa mingi na kati ya combat. Soki likambo ezali ya etali papa Ngwanda, okomona batu tuna ya babokoko na babundu ya Congo, batelemi, batake le vieux honoré Ngwanda. Wana bango tout baza content, baza bien, baza na plaisir. Soki likambo etali Tshisekedi, tout le monde l'attaque. Mais ce comme likambo de moi na temi, ah, aza molimo mosantu. Aza molimo mosantu. Il faut pas ko simbaye. Mais bande ko ngai. Ne moi na temi aza na mandefu wa, molimo mosantu ezaka na mandefu te. Ne moi na temi aza na mikuwa na makila. Molimo mosantu ezaka na mikuwa na makila te. Qu'est-ce que c'est que ça? On ne peut pas toucher les mois d'Atemi pour ça, ce qui longi qu'est-ce qu'on raconte là? Ce qui longi nini, ata ce qui prophète, bamsou suntambe, bamsou su ba moni ba fukami bino boyi ba tusu de ba mona getia. Na mona image ba tusu ba moni azoya, au moins ba fukami. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Azali moto. C'est un être humain, il peut être corrompu. Ako ko liape mbongo. Tout ça na ba prêtre awati, ba prêtre, ba évêque, ba cardinaux, na pape. Bande ko ngai. N'est-ce pas que Batona bazana ba pédophilie? N'est-ce pas que Batona bazolia ba corruption, ba sango, tozomo la bangwa? Pourquoi ne moi na te miya azali père spirituel, azali pe muto ya ba religion? Pourquoi ya rolia mbongo te? Na retourne la question votre ozo répondre ngate akutani 7 fois rien que année 2011 na Vital Kamerhe na mbinza ma campagne bakutani la kanini. Mutazo répondre ngazate Batona basola makamnini. Pour le loyer okoma na intervenir pesu na bandeko bazolo baké oh atangi kombo na été. Mais bandeko nanga ça c'est une blague. J'espère que tozolo bangoka na kata radio lisolo pona to se cannabis to kene kolia ba fufuto lala. Azalaki na kata ya lupangu ya Vital Kamerhe. Vital Kamerhe un Kivusien. Bazako ça la déclaration na bozo yo kayani mo na temi ezali ba longo ba pikoli yango na katikati ya une longue déclaration. Ce boyoki déclaration ne mobimbalo bobela maboma. Il a soutenu, il est là pour soutenir AVK, alternance de Vital Kamerhe. Botala on a 4 documents non, na pesibino site, ngai na pesibino site www.vital-kamerhe.com. Bokende bomo na document, on a 4 wana ezo senga nini. Ezo senga mutu nyonso to aza na kati ya lupango ya Vital Kamerhe, azali ko considérer candidat unique Vital Kamerhe. To ko soutenir ye mwana na biso ya Congo point. Donc, tant qu'il y a solo il faut lui donner la présidence. Et ça, il faut lui donner la présidence. Et ça, français, bandekonangai. Et ça, il faut lui donner la présidence. Topé, ça y est, présidence. Yango nani. Yango zanga. Et ça, papa dit na sulu foot. Azan la carte, lupango amutu. Azan koloba na presse, na média. C'est tout. Botika koloba ki on est atangi combat vital. Ça, c'est pour nous distraire. Et ça, les combats français. Ou bien soit, les combats français, ou bien soit, n'habite interprétation. Et ça, de Vital Kamerhe qu'il est en train de parler. Topé, ça, Vital Kamerhe, le pouvoir, pour na yende mutuloko azape mwana ya Kivu, à négocier na ba pays voisins. Ndali kambu na ngande zo salanga pasi yango wana. Qu'est-ce que Vital Kamerhe va négocier avec les pays voisins? Ba problème tout autant entre Kivu na ba pays voisins, to yebi yango. Problème, il y a pétrole. Problème, il y a lac Albert. Problème, il y a terre.
problème il y a maille, problème à courant, problème to yé bien onyo surtout. Mais Sarkozy qui a beto kabolanda muda ça ne va pas. Donc na lobi na bato bazako ko attaquer ba pasteur, ba attaquer ba catholique, ba protestant, aujourd'hui bon di mapeke to attaquer mutuna bino. Tout comme dire que mon na temi ah non, bino parce que bozana bolili, parce que bino bozo kwa na nzambe ya molili, nzamba ba paya. Mais c'est du n'importe quoi. Ceux comme ya bino beaucoup mo finga biso batantamba ba paya. Oh Yesu na bino ya ba paya. Mais non. Mutu nyonso tu yango ngana FC bino bandeko ngana sambela ngana na église oyo mutu akufa neti par exemple une église ba bouddhiste Bouddha akufa po Bouddha gosa asu mabete l'église ya Kimbangu ça va parce que Kimbangu akufa Kimbangu koseko asuta sala mabe l'église ya ba chrétien parce que Yesu akufa akosa asu mabete mais bino bato bozo sama une église ya mutu ata vivant ne mwanda temi bo serrer ba ceinture hein? Parce que chaque fois bando sala mabe et bando kwela toute une église. C'est ça le problème parce qu'il comme saliwana ezali grave bandeko nanga bato babumaki bato bundu dia Congo. Je suis en train de le répéter, Vital Kamerhe le sait. Il fait partie ya bato babumaki bato bundu dia Congo. Siko ba mama na ba famille bandeko nanga yi botika besangata mawa. Ba famille ya bato yo bakufa ya bundu dia Congo. Bo répondre ngana question. Quel comportement devront-ils avoir par rapport ya nemo na temi? Azo ke ne kosangana Kamerhe lorsque ba famille wana ekena na ba tribunaux et yebi ke Kamerhe fait partie ya bato ba massacrer ba famille na bango. Siko ba moni patron na bango ya église o ya tindaki bato wana ba bundana ba soda parce que yebisaki bango ke bo pakola mafuta na nzoto lisa se kokota bino na nzoto te. Message on demande timi ya tsaka bato na ngona ayebisi bato na ye bo pakola mafuta na nzoto so ba beti no masasi lisa se kokota te. Siko bato na bakenda ba kufa na pas Kalume na ba complicité ba Vital Kamerhe siko ye akesanga na Vital Kamerhe ba famille wana sikoyo ekoloba nini ba famille o wana ekosala nini bandeko na ngai. Moi c'est là où il y a les problèmes. Nous défendre ba famille wana pour ba bandeko na ba congolais. Je ne peux pas accepter que mutu moko alala la muki bato banga kolobela e parce que aliaka bato parce que za molimo mosanto parce que za mwana motindami ya wapi azali moto. Et le coin de la ligne message on est les calés on a dans la radio du solo na kokende soki qui pondent soki lobby ko soki wabi pour dire aux gens que azali moto c'est un être humain. Il peut se tromper. Là, il s'est trompé. Mais moi, dans il s'est trompé. Il s'est trompé. Il faut tout arrêter complètement. Tout est que papa, tu t'es trompé. Longwa ne sika wana vandi. Longwa wana yaka zonga kota vérité kota ba congolais. Bato wa yebisa ngo ezaka biso. Si ne moi natem il est patron. S'il est patron, il est chef d'un parti politique bundu dia mayala. Et ça parce qu'il y a des fidèles. Biso tozana kati. Donc ceux qui siko biso do tikie na libunga alors biso pe to kenega na libunga to keneko dinda kuna bon te rendre compte fait nini Kagame asali tango zo yoka un congolais ne mwana temi a télé mi ata ko lobake oh non il faut pas sango na mwana Congo pour négocier na ba rwandais mais vous vous rendez compte fait nini bato na basali yonga lobi ke bref pour la bato basa ebele na kati ya singa na regretter mingi na répétant tout le temps bato nyonso to balobaki ke soki fichier wana monani na kolongwa BDK na sengi na bino alors bolongwa parce que fichier na eli bino fichier promesse est tenue bobima bokende alors bolongwa religion wana po promettre nga yango bato nyonso to balobaki ke za diffamation bako porter ngai plainte na prison parce que na sali diffamation intoxication na koseli ne mwana teme alobaki ne makambo wana te alors nga na sengi na bino moko bokende komitika na ba prison po boye porter plainte contre nga ke na koseli e makambo omoni bokembango mbango lobi na butu lelo vérité yango ebimi ke eza vérité ke alobi yango ye moko devant les gens. Tout le monde était là. Moutazanga ki azate bato abeti maboko pe bayembi. Image eza wana na vitalkamerhe.com botali photo et puis site yango pe ya Vital Kamerhe comme on dirait site ya bundu dia Congo. Ne mwanda temi partout. Oko fini boye photo ne mwanda temi. Oko fini mais tu es dans un site ya rwandais, il est content. Ne mwanda temi il est content. Natong telebino non maloba. Maton. Merci papa na biso bana mboka ba congolais oyo bozali kolanda bozwa vraiment makambo nyonso en charge. Nabino eza na charge nabino pamba te tozali susu ba congolais oyo alobi te mais tozali ba congolais oyo tofungoli déjà misu papa Isaac est-ce que yo po fungoli misu toyoka yo eboto Despe merci pour notre présence maloba bon na bonne intention et mata po a Jésus pour ça ni to ya kokufa boye pamba sans que to comme la terre promise merci pour notre présence maloba limbisa na linga na landa zon pesa maloba na bato ba lingi koloba na landa kaka pardon merci bandeko émotion o ez émotion na banzi soki bato misusu bazwi ba tension ou bien ba beli maladie ya bestoma mwanda ntemi il faut to landa et puis bato abundu dia Congo oyo nyonso bayaka ko betela biso ba lisaponge
o ba ebetela biso masolo a bololo o ya bien te bango nyonso balobaka fimbo akekele biso tokobeta bango ya courant pamba te ya nkekele ezali ya bonkoko biso tokobeta bango ya courant o ya mindele bayoka tokende nano mpe ya mama na biso Igete nde tozongi epai ya ndeko Brigitte. Mama Igete topesi yo maloba etanke mama Olandi chef spirituel ya Bundu Bien Congo BDK ye ateki mboka akabi mboka epai ya Vital Kamerhe. Yo lobini ne tanke mama Eboto papa na biso moto yambo na pesi bandeko nanga nyonso baza na nzela ya conférence bambote belé papa na biso oyo asili kokaba mboka na kati ya Vital Kamerhe asili kosala erreur munene papa wana makila nyonso ya bana Kongo kotelema na moto na ye papa na biso oyo beka papa kombo ne Mwanda Semi Mwanda Semi ya solo papa wana za na problème pourquoi pamba te kokambata milimo ya bato pe koteka po ateki milimo ya bana Kongo na maboko ya bapaya yebete mopaya akoyoka mawate pamba te ezali mboka na yete peuple na yete akosala n'importe quoi akodétruire akobebisa bamamate ya liperte na yete toke papa basa nzambe na oti boni atisete bobiti basa nzambe bele bakoti na politique bamemi bozoba mosala nzambe soka zali kokota na politique il faut misala na ye se marier na mobeko na nzambe oyo nzambe a recommandé mosala nzambe ko sala soki obimi libanda na biblia okomi kosala selon politique ya mokili ekozala kokoso ekozala pasi pamba te nzambe akolongola nyonso oyo atia comme don na kati ya bomoi na yo soki osala don de guérison soki osala to ya koprophétiser osala don soki ya makambo ebelebele ekokauka pourquoi pamba te nzambe aza na kanda ya basali na ye nyonso oyo bazali kosala na kombo na ye kasi na misala ya mabe basala nzambe mingi batiki bibilia balandi mosolo wabosani passage oyo ke Bible elobi cherchez premièrement le royaume des cieux bango bakomi kolanda kaka nambe na nsima poni nayebi ke na kati netonga na nzambe baba ezali te bamiko ya sans fil ezali te babiloko ebele bambunde ezali te bazokoma ezali te baguitare ezali te il faut nalanda Kamerhe apesa moi quelque chose tosala soki yo kolanda Kamerhe mpo sala plein na kati église ezali mwa kokoso mais yo nde landa ainsi dit l'Éternel nzambo ataki yo serviteur na ye akopesa drume akopesa mbunda akopesa guitare mais soki yo koteka makila bana Congo po yo prophétiser oloba ete oteya bibilia à travers corruption ya kanambe yo zwa mbongo tia pamba te tomoni basala nzambe ebele bapusani pembeni na kabila mpo na kokamata mbongo babwaki bibilia mosika mosala nzambe soko kamati bibilia lokola porte-monnaie na banzi mama na biso Igete ye aza mosali ya nzambe te azali mosali ya bankoko na banzi soko ozali kokenda masolo Mwanda Nsemi asimbaka Bible te me ye ateyaka bato bonkoko ke bakongole batikama ndefu ebele pamba te na suki ebele balanda ye po ye azali na spiritualité na banzi wana na meka ko éclaircir mwa muke o continuer maloba ndeto pesa ndeko mususu ozana maloba eboto papa na nga na uteki fema kolanda yo te na ebandeli na yebaki pe tina ya religion na ye te meloko sili kosembola ebetali moto na bokoko toko baboye bokoko ezali kome bato na libunga bandeko nyonso oyo basalaka bemiso bokoko babokokise nyonso boza na ngambo pourquoi pamba te boye kobungisa vi ya bato bokoti tina kati ya mboka Congo bozo détruire alors bokoko ezali komemela biso makambo ya somo